Mwana yolo azoswana na mwana bandala bazoswana pona nini divergence des idées oyo babengi bango nyonso tu bakende feti ya likamoko boy moko alobi te ngana kei moko alobi ngana okenda ngate oyo akei asali bazakosala oyo pa kete atikali ayekoloba bino ngana sepeli na okende te contenu ya boy ya boy ya boy siko bitumba ezouta wapi voilà bangombele bazoswana te bangombele bazodiscute te so bato mosusu na kati ya baoluka neti nini problème na bino eza nini na kati ya makambo wana c'est déjà passé les chers à boire les caravane passe c'est tout et c'est l'équipe c'est sili muta tirer conséquence ça y est il y a lobby na lobby okuna c'est tout ils ont likambo de rebondela te bakosonela on a plateau télévision comme affaire d'état et longo makamba moka o tozongo ba problème ba nommé Jean-Pierre Bemba bazongisi Vital Kamé Mwisani ya Mwisi ba nommé nani mwana nani Peter Kazadi olebo tana no mboka ndenge zokende bino moza focaliser sur makambo ya musique obenga ngoni divertissement vraiment je rends hommage vraiment à Gigi Yani et sa famille sa femme et les enfants na bindenge batika la te siko ndenge nini mbongo emonana te mais muto ya geraki mbongo wana bokangaki na télévision azako lobaki nazo sala makambo sur l'impulsion du chef de l'état nazana ba notification na ye alobi phrase na so alobi soki bokobomanga na okufa mais na kotika la koloba makambo oyo ya biso na chef de l'état pour na makambo mbongo te lelo soki ministre économie ezo loba noni akita yete basala ki deal pour abimisa ye mais kasi ezaki akita normal te akita ya deal Jean-Pierre Bemba alia ba pikime bazoluka na nini na commission anthropophage atumba ba pikime akalinga ba pikime papa ba yita bango ya koyita ti le ba pikime ba na problème parce que mutu monga munena le kaka alia biso c'est monsieur Jean-Pierre Bemba Jean-Pierre Bemba mais mutalia ba pikime ye wana na défense na yokana no to sana no boy tozo songa na mayere po ba lobike biso tozo na makamone to yebi nyoso parce que to na libanda tozo tanga to se documenter tozo autodidacte na makama mokili mamusu ba yeba raté tozo se cultiver nazo autodidacte na makama nazo ke ko tanga ba livre ko luka ba histoire ko yeba neni mboka etambolaka est-ce que mutu lokola Jean-Pierre Bemba ça éligible pena songa na musala mutu azaki ko na laye te baba kitaye est-ce que pour tout soigner là il faut tout le contexte ba tu ba lobela na mtana opinion na ye siko lobby tant ba komona Gims na fali ba yamba na festival bino bosuka bino do finga ba tata na mama bosuka na moni be Gims a posté ba image ya Wayambo ya Era ataka na Instagram na yeba bien au moni c'est que ça a polémique non je crois que toujours a besoin na ngote yango te ni mutu ko sala mutu awa na poto bandimaka mutu na ba disque vendi. Messieurs et dames, ça a toujours été un grand plaisir de pour le programme Nabiso et Congo Révolution News, votre chaîne en tout cas, où vous avez coordonné des maîtres par votre humble serviteur, M. Michel Kombi, cadre des sorciers. Merci également à celui qui est là aujourd'hui, en tout cas derrière toutes les caméras, au four et au moulin. Kassali, vous avez ces belles images. Lui, c'est M. Ghislain Massamba. Merci beaucoup. L'homme le plus petit de la terre. Merci beaucoup, M. Ghislain Massamba. Vous avez tout continuer à la brûler parce que votre bataille à soit à travers le monde. Mais ça n'a pas lire à billet, ils ont potable, ils ont bien pour nous entourer ça, nourriture marron saine. Mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro, je reçois une habitude de cette émission. Avec lui, on parle de tout et de rien. Tout ce qui se dit, on a été à la mesa, on a tandaka, il n'y a pas pour les négalignes. Ce qui est bon en tout cas, sans passer par le dos de la cuillère, il est là avec nous pour la énième fois dans cette émission, un batable de Chourambo. Joe Matope. En tout cas, Mikoleleki est belé, mais Nazali. Je me porte toujours à merveille. Mikoleleki vraiment est belé. Je crois que
bato bazakolanda biso azomona lokola tozakoloba na télévision lokola tosala comédie bato so azomona lokola na basportif bakomoloba makambo oyo babosanaki Mohamed Ali asala ngo avant biso Vitali Klitschko asala ngo avant biso George Weah moto na couper comme président Libéria Nelson Mandela azalaki boxeur soko tuni presque partout bamona basportif bazalaki au four et moulin mais c'est aujourd'hui na bandako na bango nde baye ko comprendre il faut bozana bato lokola biso balobaka na bino lelo yo oyo nyonso elekaki balobaki na biso bajaki biso bakondalaki biso aujourd'hui bamoni que 4 ans après 3 ans après mutabeta akasete na likambo moko bato mona ngolo kwa maseki mais lelo tout le monde a kangami estomaqué calme comme tal tokende papa question ça va répondre ça ya ne bandeli ka retourner tena tout no oni maman de 5 pepele na banifato tout Carmelia wana ba jimel na ngai ba vrai jimel ba belle fille on sakanate Chrissy Vimbo ma Miss Univers wana penado mi sa famille quoi tout ça na Melvin Mboma ya na bango bwana la famille ya longo ya Luanda kala comme ya Paris to kitina Denisia la plus belle aussi il y a ça mystique moi na ngana ile mabe et puis tout ça na blessing na suka to bossa na raté ba on so na ta mettre bibité te bas kala mingi te et kala mingi te benado veut dire mettre zo sala wana normalement il faut équitera moko et puis mettre te ba mettre ba mami balé. Oh. Ils ont professé dans ce maître quoi. Donc veut dire après Simbote ressources na Ida Okapi na Bruxelles. Donc maman moko zo laisser battre resto diker papa. Na zo Bruxelles fona mona. Mbongo moke olie makasi nengo lingi. Donc baza ndenge mona resto diker. Soko komika na Bruxelles ko pata na garde medi Ida Okapi. Oleki wana moke tango zo kene boy maison MCB Liputa. Et ça on a donc on a 54 chaussées de Havre on a matonge maputa papa na nenyo solingi et puis PDG Brice Tanguy Lulendo bad service PDG Brice Tanguy Lulendo merci mingi place aux alliés vraiment merci mingi et puis tant ozo bimaka boy BBC fungula na Louvière je veux dire jeep mozo tambola wana na petite na grande sœur na yemoko mamisa qui pas na jeep mo misiki zo tambola wana mamika Kenza na Toulouse Mbote beye na yo place ozolandanga Mamika Kenza na le roi de Toulouse et puis Linus Bonzembo en Allemagne et puis Mutulanga Denis Marcos na honorable doye pena sawana na yo moko lisusu ndoya mama Oma Marie vraiment nazo zelati lelo Oma Marie ti lelo poème nini Oma Marie imbattable boye te comme kitoko ndenge na belo sama mandengo tana ko mo ba na télévision roi de Niles de tout le temps. Surtout. Jimmy, tu m'as rapporté la chapelle. Pourquoi c'est tes papa. Bah, toi aussi, la famille. Donc, on a comprendre. Bah, tu vas dans la famille, Jimmy, tu m'as. Jimmy, tu m'as rapporté de la chapelle. Et puis, la bosse a été bossis quoi. Tour de contrôle, quoi. Bossis quoi. Et puis, bah, ouais, surtout. Et puis, je n'oublierai pas, président Olangue Moule Mola. Tout ça, on a niveau à Paris. Coco, il y a les serviables. Plaisir à toi, maman Simone, maman Abisso, maman Bolingo, Azana Bisso Awa, tout ça, Azana maman Abisso, soit dissipé à Ozongana qui tient ça, mais tu y a mis on est sur maman Simone, et puis belle sœur Nanga Mélanie Yoka, je vous aime beaucoup, puis nous posons à Bisso, il y a tout le temps de tous les jours. Plaisir. Bon, on peut ça, moi, tu pas de Gono, moi, à Bruxelles, boy. Tu vois, parce qu'on a sœur Nanga, mon maman. Namona Katamboye na mur. Ouais. Il y a mobile Nesco Guy Matombi Bosomoka. Il y a pas contre le 2022. D'accord. Et le mois likolo. Kitoko bongo bien. Toza na kata mokilo nyonso sala makao. Na lo lezaka ko kumisa nzambe. Vantar, orgueil, nyonso zo luka na mokilo wana sekunu na nzambe ndako renye. Soko sala ngo atiko sala ngo na lola. Voiture za kuna te. On a Fabiola Batassé Yvonne et puis tous les enfants. Mais tu vas se tromper pas? Pierre Eden, je ne t'ai pas oublié mon garçon, je t'aime beaucoup, j'en suis. Thomas et puis Nicolas, imbattable de choses en bon maillot. Tom Smatop et Nakien et puis Dali Vancouver, Master Nangaï. Maintenant tu vas te côté maman na vif dessus. Naza va na yo matope. Tolali tolamuki. Ouais. Macron leki na mboka, Sarkozy leki na mboka. Oui. Te banaki na papa leki, Macron leki, Sarkozy leki. Juste après, Remaniemé Salamé.
na badino na domaine oya yo oza sportif de haut vol Kabulo mona Kabulo va PC sport na maboko. Non mais Kabulo mona Kabulo va PC sport na maboko. Moi je crois que Kabulo a beaucoup critiqué les gens, photos à la ouvert. Kabulo a critiqué ba joueur na niveau nyonso, a critiqué fédération de ya critiqué la moto nyonso tout. Atata ba kam beaucoup de escrocs. Des escrocs ba miyibi tout ça c'est vrai makamako lo ba comme ça zo lo ba wana. Mais ngasi que le ko zo bangi sanga na voler moko, azaki na no ministre était déjà ça na comportement oyo. Bon, il y a un patron de sport, de ce qu'on fait de la bataille surtout. Alors, tu as tout nzela wanate. Mais c'est Kabulo sport oya kala, izaki ya kala, mais le sport ezaki ya lelo ya ba congolais oya lelo. Oyo internet ezali, Google ezali, et le koso ezali, bo sala berero bo zako sala te ya ba dactylo ya kala. Yo za muto yobi makambo za mieux placé dans monsieur Kabulo. Donc, banda d'abord ko ya na poto, kotala tous les sportifs évoluer à l'étranger. N'Europe, en Afrique, partout. Parce qu'il y a un défi à relever. Un grand défi. Tolingi ba mafia te ba kosa ba tuli kamko ko zambongo na likambo ezate ba rero wana et ça la mal souté parce que yo za mieux placé. Mais bino boyo ça aux grands sportifs au niveau diaspora aux parmi bas. Aux les sportifs les plus écoutés parce que yo le nom de tous les sportifs. Ouais. Donc pour tendance confondue le bela sport né à combat ba arma sona nyonso entre le bela. Ouais. Et tout le ba boyo comme appel ça comme conseil comme contribution na yo. Mais moi je crois que c'est ça mon azoro ba pour nazala na franc. Non on flatté que ba nommer té et puis tango ba tché wana ezate ke ko comme le chef ou be patron. Asa mwana musala ya ba sportif pe oyo nyonso tout ezana na kata ya domaine wana. Aïe cause la patron pourquoi pas comprendre asa locataire avec bango ne on locataire Élysée locataire ekoneka donc tika empreinte parce que nous avons des gens qui ont laissé l'empreinte dans un domaine wana. Denis Kambaye Moutonayo. Denis Kambaye, il a fait des chans, il y a rugby, chans, il y a balle. Quand même, depuis là, bateau sous ma côte, il peut judo bien. Bateau tout à côté, après, tout le monde est de l'autre côté. Mais nous avons la chance d'avoir Nani Kabulo, na tête à ministère. Je l'ai regretté, je l'ai fanan falazala. Vous avez que les bancs mi balé. Et ça, il a mouillé, mais mazé, ça vous savez pas. Azali pas, Azali Gaga. Mais on dirait, moi. Babundi, bangonio sont ensemble. Ceux qui a rose à la maille. On va constituer un bureau autour de lui. Et puis, et là, comme on a relobana, M. Kabulo, il faut à ça la média sportif. Parce que les médias sportifs, ni les a réduits. Na sens ni. Ngai, na chance à releka Angola. Na mona box, bazana ba journaliste na bango, bazana cameraman na bango. Ceux qui m'a voyagé dans quelle compétition, et ça m'a caméra RTNCT. Mamusu RTNC eko bacheka ke meter baké pena ko ba mouvement na bachebo ceux qui karaté bimi bazana batu na bango ba ya ça commentaire ayebi ba terme technique voilà au monde handball de bimi volleyball de bimi donc d'ici balle football zo do bazala na bango bongo a créé ba vrai animateur télé ya sport ba longola ba papa sur dans ce monde ils sont déjà fatigués. Papa Moukoumuna il a veste bazolo makabaso hotel aza déconnecté aza na sentiment humain baso ba jeune ya lelo bazali ba YouTuber va créer élite pour promouvoir le sport ils sont capables et puis na mayele ya zanango et puis etika la teke parce que tous la langue de boîte ba musicien ba réussir ça côté na bango pour le maka musique ba musicien ba sala tout bazana ba journaliste na bango ba youtubeur na bango o bazo intensifier côté na bango désaté mais eza nango mais faut pas ça ba moyen il faut pas ça ba moyen attends la paix bango domaine on a la foot c'est beta maté championnat ya boxe ya Congo eza non eza à partir ya sport de combat nyoso à part on peut pas ni France mais na rabat kasi immédiate média quoi ego tombolo ego bomo au monde na minute au monde musu Mbappé na Mbappé tu vois au monde asa makasi pena makasi na do mona te mais ndenge ba tomboleli au ko monde ndale kina Messi tout le monde eza bongo te ba Griezmann ba bimaki média c'est qu'il va il peut faire dans domaine wana yango wana alongo la règlement des comptes. Les amis d'hier peut être les ennemis d'hier peut être l'ami d'aujourd'hui pour conclure quelque chose. Allons la bateau à nyokola kinga itako na zala kiboye ba nyokola nga soka koti wana sili. Conseiller moko akomela yi Kabulo lettre ya oké bisai akomeli lettre lelo lobi nango Kabulo comme ministre. Ça ne dérange pas, c'est normal. Et c'est normal. Ce que c'est ailleurs qu'on va dans le sport pour régler ma compte à Rolongapé. Pour un sport comme Mekate to longo c'est belé. Yo moni to bandaki na nyangwe akei o yazali muto wa mulelo auto misa 100 000 lokutao akei yepe soko sakani ka bitumbe zali parce que ba sportif wa libanda bazo kurpi bana pastala
Matope, Joe Matope, yo sala moi judo na yo. Papa, tala ba sportif va souffrir en Afrique du Sud. Tala na Angola, tala na Namibie, tala na Zimbabwe, tala na Europe, tala na Asie. Ozomona na baza délaissé. Même mutako no bunda compétition drapeau mboka, ambassadeur azoko poussa na drapeau mboka te. Soutien ezate. Maintenant il biso ke mbongo ezali. Parce que abenga ngo ba mbongo mo achaka na ambassadeur ezalaka, ezana Congo ambassadeur ba to asana ambassadeur ba yeba. Eza ba fait moko ezalaka wana. Chaque ambassadeur a fait fonctionnement na mo. À part faire fonctionnement, ba fait moko benga ngo soki ba imprévu. De cause la que le boxeur moko so bunda par exemple en Afrique du Sud, ambassadeur azana droit ko zo mbongo ko assister au PC drapeau mboka pour ça la malam. Mboka voilà. Et ça, on a l'ambassade. Mais nous sommes comme ambassadeur, ambassadeur na 15 femmes, makambisum ba papa. Donc tout on a fait batala parce que ceux qui étaient biso to koya après. Pour ceux qui makamo se service to ko vendre ça sport c'est bien. Au moins en France hein, bazo ba pas connaître ba pour moi. Bazo n'importe qui ba tient sport. Mais on habite photo le moto atoka. Aibi fallait la sport. Au moins moto a son makofi, ou moto aibi mouvement, moto aibi likolo, moto aibi discipline belé so ba tient sikana aibi passe ya baninga. Aibi passe baninga mais le bateau tout ba yaki wana ba yibi na makabado asala eloko mote papa muta tokata kimata mbango tato diriger ba kimamba o bisa la passe moko yango mo ba boxeur ba teti partout parce que ba tout le balinga ba diriger ba mote donc Kabulo moi je crois que na domaine na ye tozo chaya tono le baka tozo sala na lei tozo tala ye pena tozo tala qu'est-ce qu'il va faire il faut consulter tous les sportifs kana pese mail parce que on est dans domaine na ngai il y a sport. Mais c'est Kabulo, moi, Kabulo, tout ça, na sportif, et belé, à on a changé nationalité. Baza, non, ba changé nationalité, baza, ba congolais. Tout ça, na boxeur, et belé congolais, na changé nationalité. Tout ça, na judoka, et belé, non, ba changé nationalité, baza, ba congolais. Tout ça, na taekwondoïne, et belé. Tout ça, na karatéka, na parle même pas. Ba lutteur, ba catcher, ba ya kickboxing, full contact, free fight, IFT, non, ba changé nationalité. C'est à vous maintenant, patron, il y a côté sikoyo, il y a quoi comme na bango, bazali tout ça, na canon yo ezali, poto mona yo. Toko edio na canon otala chaque domaine. Pour na nini? Pour mukolo Jeux olympiques ko zale pour sabiso argument toté, to zaki na athlète. Recenser ba athlète bazali banda. Ah, tandis que les Jeux olympiques c'est ba judoka. Oye, ceux qui na kisasa baza prêté. Oye na poto, to recenser bande ko na tous les catégories, ba conditions a remis. On peut si bango motivation, bango peut si bango drapeau, bango bundira mboka na biso. Moi na oya sala ka chaque jour judo. Na ba français na ba bikolo nyoso na moko so azali o asala ka box na ba français na o asala po e robuna na bango na ba bango te abalu sala bango ta za haute po biso to ya na poto to sala ba formation to tangia mi to so peli bosa mindele to yo ka sala ba mayele na bosa to sala ka na chef mais na chef mindele o se na monsieur fa là-bas ado douter mais akeibo chef papa il y a ces hommes donc moi je crois que face à la ngongo na pona sport na biso et mata et puis mais c'est Kabulo, tu as encore droit, il y a qu'on régénérer. École de foot faisonga. Parce que dans mes écoles, il y a monito comme Kende Belé. École de foot faisonga, école il y a boxe faisonga, école il y a judo faisonga, école. Donc la discipline, il y a souvent régénérer yango. Mais maintenant, on fait non paraphraser au cas. Et ça, il est bien, mais pourquoi pas tout zoom, c'est ce que tu as dans mon cas là. Il y a un sport interscolaire. Mais kasi yango to yeba ngwa partie ya kasi. Mais quand les bêtes ba tourner interscolaire. Voilà. Ba combat na baba les banini mais ça peut pas les membres bima pe kuna. Ba ko pese budget. Pour gouvernement ngo ça na ngope ya mame. Mais quand même ba ko pese billet wa mame ça no provisoire. Mais le ko la batie wana ba pese mbongo asala makambo wana même parce que na 6 mois so 7 mois avant to benga na bango mais ba sala quand même makamala na sport et ça la moi bien parce que papa na lo ba phrase chaque fois aussi kanga matope toza bata suka mais c'est Kabulo moi na Kabulo Zolanda Oyo, maître Chura Mboma, l'imbattable depuis Paris, un grand sportif qui a fait beaucoup de disciplines. Nasa kuta présenté pour Kisasa, Bissonyo Mayate comme Mali, les boss à la théorie qui monte, Tobanda Kisasa. On a fait des choses, Yona Kisasa, Yebi, voix et Zoloba. Nazo peso question pour les champions, mais c'est Kabulo, bah comme le message Oyo. Tosaki na 5 domaines na Kisasa ou 6 domaines na Kisasa. Les Ezaki Bosso Soko Bali Pasteur, mais c'est Kabulo. Pas si va verset biblique au Golia. Moi c'est un pasteur. J'aime des prières. Je le pasteur. Les loba talaka ba pasteur la kisasa de ba komi. Tala niveau ba bongisi ba réglementé. Tosaki na ba soko lingi joueur, mutu na coupé. Mais le linga joueur pour essayer déjà passer kaka. Mais aujourd'hui tala ba sasel mbemba na soka ayiko kota na famille. Ba Dieu merci mbokani. Ba no nyoso zo ta ba na so ba ye wana ba oyo mususu mono musolo mona gina linga mingi wana.
azaki pe na mali mais chaque silence carton pas voilà soki lelo muta joueur na famille na bino bafungoli porte parce que ba réglementé tozalaki na ba musicien bato adiamba témoignage za kutu ezali omona biya balolo madilo yokelinga muta diambo papa ba yokelinga muta diambo mais lelo ba musicien tale chanter ba musicien na biso omona ba fali ba fere ba héritier ba lacoste ba nani oyo nani ba JDT ba mundibu ba réglementé bon wani na bango bango wana muta asala na déco ya déco te ba guitariste nde bakufa pauvre attention mais ba musicien ba bongisi côté na bango mais sikoyo biso na domaine na sport ndeko kabulo mwana kabulo yo tangela nga ba sportif nini bazabie o bakokota na famille ya batu ba yambo malamu tu tuza na ba problème kaka sportif atikali kama mutakoza la garde du corps ya mikotambola kana batu bazoli ya tikali musika est-ce que un champion peut vivre comme ça ba portier ba videur ba osala ba société moko bo ya pasi bazo pourquoi sportif un métier noble Marc Tyson est comme dans le monde entier Marc Tyson a ça l'habitude de ma capacité mais deux énergie physique il est commissaire un mondial un icône tout le monde a Mohamed Ali tout le monde pourquoi pas tout cause dans congolais il y a un message dans les alliés na branche na biso quand même souffle quota bas sportif va à la paix bien mais nous avons tellement maïle musubu on va diaspora va proposer rater mais c'est Kabulo nous avons tant de brasseries na kata bamboka wana mais job papa obili ko kamisinga camion uta obili zena parenthèse amuke obili Congo ezana makambebela o réparer camion uta kamboka ya ba fufu camion etenga mapenda boy mais soko tani camion zo kabula masanga wana camion kitoko asika badingi malangu se batu bale sabato mais c'est Kabulo ba brasserie wana ba compagnie so ba sele ya totanga kombote mais bazana obligation ya koza toutes les disciplines ngana mona ngona ngola le cadre d'encadrement jeunesse ngana mona ngona ngola Nangola, ministère intérieur, il y a boxe. Moi, je faisais dans Interclub. Et ça, club, il y a ministère intérieur. Et ça, dans boxe, et ça, dans judo, et ça, dans handball, et ça, dans sport, voilà. Fa, on va bien faire DC. Bango, il y a bango. Va exiger tous les brassicors, il faut que les sportifs nous soient en charge. Champion du combat, boxe, vous payez même 2000, oh, ils ont déjà bongo. Vous faites mon PCA. Karatéka, vous champion, vous PCA, à vivre quand même. C'est ça, ils ont magique. On impose mon robot la tête, soit les deux en la biso. C'est quoi? C'est ma proposition. Tous en avons plus de 60, mais c'est Kabulo. Tout le barabo est poto yebi. Ceux qui ont aussi chance à voir un poto, tout vendre, tout expliquer yo. Si on peut écrire ça dans papier, c'est lui qui a compris ça. On a le bar chaque fois, c'était Denis Kambaye. À ce temps qui sur l'occasion. Mais sport et ça a un message parce que nous avons Chan à l'époque na Rwanda bitumezale gaga batazo kufa mais tala la guerre notre c'est la guerre bakoti Rwanda bazongi na bango donc pour on accepter que sport est un message mususu alors message wana est la sportif congolais au toza na association sans frontières les qui ça wana kota na bango kota contact na bango on a poto association zebele mais nazo comme moi consultation qu'on a la chaque fois. Comment on va consulter un soi-disant chef de l'État Mokoboye, mais sportif à côté, bazou Bachege, bazou Maman Coco, bazou mais un sportif, na quatre sportif batanga bazan, sportif va évidemment, place c'est qui Mokuse. Mais aujourd'hui, sportif bazotang, même la Libanda. Mais pourquoi vous conseillez la consultation sans vous consulter un sportif? Mais c'est Kabulo. Parce que vous PZT. Yango lisi na biso tous les jours tozala kanango et puis tozo tokotika yo ata mokolo mokote tozana yo bena lei. C'est ça ma conseil, c'est ça ma contribution. Après ça, nous avons 60 propositions. Il y a des sportifs. Ce qu'on y est, au commun à Poto, Benga. Quand ça le coup, baninga to bayaki bayaki liya na intabana na pante kuna ministre mobimba. Il y a kasala musala ministre. Bas sportif bazali, baza délaissé, bazo souffrir. Merci mille. C'est ça mon conseil. C'est qui hein? C'est qui na bo RBC maramora. Na gansi mutu na moko. Éternel millionnaire Stone Mukendi depuis quelque part. Na fondation Mobas Bino Nyon sorti au bilé les ça toujours wana opérationnel et puis conteneur Bilamba Wadje ni Kabasu les tout puissants conteneur Bilamba Wadje ni Kabasu tu vas bon mailler te kenda na ka abonné na segi parce que abi ministre qui est la pante ministre soit il est tabassa mon ba sportif donc ndara ko refa ngo parce que quand photo na tour Eiffel ministre tout ça n'a pas problème na Congo ministre venait quand photo na tour Eiffel na Champs-Élysées autour mais on ça qui nous quitter. Non mais papa, oyebi likambo yo Joe Matope photo to solango en tant que patriote. Na lingi to longola ba misu muswa komona.
oyebi na lobaka na yo awa receveur akoko lia mbongo te sa chauffeur ayeba yo za koseka ngate bato batraitaki nga mabe awa nalobi jamais biso tu toaba na kini receveur akoko lia mbongo ya versement te sa chauffeur aza le courant te nalobi makambo soso mona ezoleka oyo ya 100 jours oyo eza nango théâtre. Ça fait 2 ans dans le Makambo. Patata la image. C'est un théâtre monté de toutes pièces. Mukoto mola yebagite. Moena boye. Mais mutu oyo bokangiye. Bolakisi en face du monde bolobi kaza muibi. Bo condamné 20 ans. Bo akiteye. Mongo bo condamna ki yo nanga toza ezongaki. Toza na mutu moka mutakufa jiji yani. Il est mutakufa solo parce que heureuse mémoire. Ouais, mais en tout cas vraiment je rends hommage vraiment à Gigiani et sa famille, sa femme et les enfants. Nebi ninge batika la te. Siko ninge nini mbongo emona na te. Mais muto ya géraki mbongo wana bokangaki na télévision azako lo bagena zo sala makambo sur l'impulsion du chef de l'état. Naza na ba notification na ye. Alobi phrase na so alobi soki boko manga na okufa mais na kotika la koloba makambo oyo ya biso na chef de l'état pour na makambo mbongo te. Le na soki ministre économie. Et sur le banoni. Moi la pesi na ngambo na lika mayela bato parce que biso ba sportif et comment ba sportif ba politique parce que yebisanga izani so abi mettre tu vraiment nyosologue mettre tu il y a nyosologue parce que ça va ebi marmonios bango sko ba yebi oya mokili koleka biso na tuni bango sko elingolo bani nesika wana siko tala biso to raisonner ka boy omoni bata este bazalo ko la biso te bata este ba mindimaka akondima passe bo sambwisi po na ndimiti ke fital caméra ko ndima amona humiliation la nyoso amonaki mbongo moyete bazonga na Félix Van donc c'est ba yiko le mene mbongo na bango bien est-ce qu'on comprend que ba yiko le mbongo na bango bien kama na zakolo ba leki mbongo bango mibali ba mama Marti bazalaki na kati ba mwasi na mama Denise balaki Tshisekedi o mwana moko mwana Christian bazalaki na kati mbongo wana ni yango le lote siko mbongo esonga te mais mutara zongi ministre économique kasi ba yiko le mbongo na bango bien. Bon, tout ça là, si on a battu à Mayele, que les cabissos, tout ça, l'honnêteté intellectuelle. Yo va en France, tu as un comme ministre de l'économie. Tant qu'on a Canada, il y a un bon moment quelque part. Le scandale, il faut démissionner. Ah, démissionner qui? Et c'est les lois à cause à faire. Mais ma topé, comment qui m'a lu? Ah, ça, ça fait. Aux années, déjà le scandale est bimi. La ligne de la France, parce que na Congo, si on veut bien nga biso to yebi nyonso, mais là comprendre tu dois ça abruti, ça la résidence surveille à ma mémoire. Ça donc Dominique Strauss-Kahn, et un scandale est apostolé. Et ça normal hein. Et ça normal pour les amboka mindele de biso na Congo, il faut to subir tout le monde makambo jour et nuit. En attendant pas ces autres continuer, c'est normal. Pourquoi ça va la normale mais la biso fait la normale parce que nous n'avons pas un pays, nous n'avons pas les gens qui raisonnent, qui réfléchissent, qui peuvent pousser le raisonnement avant. N'importe quoi la baba. Pour biso tous déjà sacrifié. Bano bakoya sima, génération sima wana ba mona tabo mengo nango. Azonga teti lelo. Mais tala mboka na biso. Parce que yo lecture ni no kosa na bato baza mayele. Moi non Macron aye. Moi non Macron. Aza mwana par rapport na ngaza petite. Bon mwana. Maza mwana bon ngaza petite. Aza institution maza petite. Bon ngaza na ba fille na ba petite. C'est pas ça. Ndasimi mandoki batuna mbola. Ba fille na ba bien avec Macron. Ba bien petit. Président. Petit wana Macron. Aye na Kisasa. Pas même 2 mois. Autopé Sabino le soir moral ici dans le week depuis 1997. Bon, c'est là qui est incapable. Il y a qu'on restaurer même armée Nabino. Il y a qu'on bongisa administration Nabino. Bateau nyosu bazo yiba awa ba détourner bango bazala ba poste bazo tambona ba gyrophare incapable ya kotia bango na prison ya kosala tribunal moko na ba tribunal moko na lobage pa na yo tribunal moko exceptionnel na benga ngo pona kokanga ba détourner na ba crime de guerre lili boka matema ngatu jo bibi donc il faut que la tribunal ya bongo okude umisaka bango te ningi ba mboka nyoso ezali et pas na biso ezate si vous autour ngai mais c'est caméra zongo za faire si on a zongo so susima oyebi que Félix Tshisekedi ye moko ta kene goma lobagi ni Obo ce n'est pas Christian Lissaouel. Alors va dire que M. Kamere il est intelligent. Moutamayele. Il est loyal et puis a joué rôle à monene dans les jours à venir. Bobo ça dit que c'est quoi? Mais il y a moi net. Si vous voulez suni botuna, yo tout na pas de la biso de l'itoye bignos. Si vous neti wana mutaza maïla comprendre. Mais c'est pris en otage. Il y a un peuple congolais. Donc article 64 fait dans la poto. Papa Kanga data lelo. Au monde de 64 on va commencer ça en Europe à bientôt. Tout ça au monde.
mettre au salaire pour les politiciens, les députés, article 64, ça va commencer en Europe. Si vous avez un salaire papa, Macron, Macron, pour les camarades de 60 ans, les autres transports sont paralysés pour l'année. Pour les camarades, bazo beta na Eric Feto abeti ete député babukina ni na bango bato abukela ba peuple pour na 60 ans donc biso sikoyo soulèvement populaire au banda awa na poto congolais oza suli kama mutute article 104 lingolo basoki groupe ya ba politicien ba kangi mino en otage bo se retrouver te bozo mona ka bazo sama ngona autoprise en charge alors faut pas se prendre en charge alors pour se prendre en charge tout la liboso de saï na Kabila ba aéroport ba ministre ba koma ba perique ba bilamba lokola ba rab ba Ben Laden sikoyo opération article 104 ndeko partout na monde entier. Et ça, mode de PC congolais, surtout, article 64, n'a pas politicien nyonso. Bana bona famille il faut pas la toucher pour montrer que ce qu'ils font, et ça m'a la monté. Et ça la 4 article 64. Tout ça on les bandaté. Pour une violence. Non. Non, on n'est pas là pour. Qu'est-ce que leurs enfants, leurs familles ont à voir dans la fonction politique au va assumer. Au début que bana ya président, moi ça président va dans salaire. Mais makambo bato basi wana bazo sala makambo bana bazo sala omoni ke bino bozo ba congolais oyo yo poza na résidence surveillée na mutu mais Petio lokola Christian Tshisekedi a commis prince na Dubaï azo sala anniversaire a commis prince Tshisekedi est-ce que 10 ans passés Petio na tiro sa eloko ndengwana donc c'est normal mongo go sala na ngwana salaire ni asala kana oni rôle les amis kasi famille ngwana famille ngwana fonction politique bon na ba famille par exemple na basi na bana c'est pour tout banati tout banda éveil wana parce que les gens combat ils bandit les lotés ou tsika ils ont yandé ma baisse mais s'il faut ça le bilan parce que tout banda le balikambo les lotés depuis Kabila bandaki même à l'époque où gouvernement actuel régime actuel basé en opposition Kambona a soulèvement bandaki est-ce que peuple congolais moto assimilé en mobilité peut être animé par la peur et on mona exécuter en moto moi on obéit ces phrases on a la peur et ça ils ont régné ils ont bas son plein même na kisasa même en apoto tous ceux qui kamba famille tous ceux qui na mwana moko ya Sarkozy azaki pe mayela balinga ba tché na poste moto tatana azaki na bokonzi obi ninga beta ba pom na France avocat avocat n'importe qui te avocat pe na baro makasi na ba Versailles kuna mais pekisa boni ba bengana kia parce que mais bano ba osala biso makambo bana ya siko matope bano yozo bota na bano bandiko na bazo bota partout na libanda ba okoma makambo koloni tosaka na bana ya Kibasa bana ya Tshisekedi bana ya Vital Kamerhe bana ya Muzitu bana ya Fayulu bana ya Jean-Pierre Bemba bana ya Mesiko bano biso zo bota héritage ni bakozala nango bazana droit kozala pe malamu na famille te bazana droit kozala na pays te courant ezate mai ezate bato bazo souffrir mais il y a une groupe ba marché ba kangi pouvoir en otage peuple ba nyoko ba croupir mo bazo vivre alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant l'article 64 revient à eux c'est la carte de constitution papa kokena musikate Jean-Pierre Bemba muyibi mususu yo comment ina Jean-Pierre Bemba mais mutali ba piki me yewana na défense na yoko nano to sana no boy tozo songa na mayere po balobi ke biso tozo na makamune to yebi nyo so parce que to va na libanda tozo tanga to se documenter toza autodidacte na makama mokili mamusu ba yeba te tozo se cultiver nazo autodidacte na makama nazo ke ko tanga ba livre ko luka ba histoire ko yeba neni mboka etambolaka. Est-ce que mutu lokola Jean-Pierre Bemba ça éligible pena songa na musala mutu azaki ko na laye te baba bakitaye te basala ki deal pour bimisa ye mais kasi ezaki akité normal te akité ya deal Jean-Pierre Bemba alia ba pikime bazo luka na commission anthropophage atumba ba pikime akalinga ba pikime papa ba yita bango ya koyita ti le ba pikime ba na problème parce que mutu moko munena le kaka alia biso c'est monsieur Jean-Pierre Bemba na 2006 biso to ngato benga na Kabila jape ba bimuta ko meka na Kabila mama tala mwana na opekisa bana ba kuta na ngai oso basusu démenation ko tribune mo abi mai kitsa sango akima les mêmes personnes wana kaka yebisa nga bila Jean Pierre Mwana kisa ezaniti à part ko zala mwana papa Jean Bemba et puis azape banda kuto vanda ka pe ya famille kaka asa na bilate Jean Pierre Bemba na 2006 bali ba pesa ba étudiant ba pesa professeur $100 mbudi obosani na boya ki mbudi kasi yete
À l'époque, si on a un professeur ou bien un médecin, c'est grâce à Jean-Pierre Bemba. 2006, Léon a 2023, il revient l'homme de la situation. Mais non, il beaucoup. Mais par rapport à charisme Jean-Pierre Bemba, il est déjà à penser à rebelle. À l'IBP, comment est-ce que la rebelle va fonctionner? Alors qu'il peut que tu aies au profit de la nation, pas pour la rebelle. Il y a des assez rebelles, assez rebelles, même dans Mboka où il y a assez rebelles, assez rebelles d'abord c'est qui? C'est lui qui a tué, il a le sang dans ses mains. Comment il peut venir encore l'homme de la situation? Papa, Moutandima l'inacceptable, Cheikh Blanche, y était. Et ça c'est un peu le Congolais, pardon. Mais charisme c'est quoi? Il est obèse. C'est obèse, papa. Nous n'avons pas besoin de l'homme charismatique. Nous avons besoin des hommes qui peuvent amener la solution. Mais ce n'est pas Jean-Pierre Bemba. Papa, Félix Aouta-Oloba Makamanini, il y a état de siège, il y a Jean-Pierre Bemba. Et c'est une solution. Tant que tu as un état de siège, vous avez un vulnérable, il y a poto. Marcher, vulnérable, marcher, toujours soutenir l'état de siège. On va soutenir. C'est parti. Le monsieur Félix dit qu'il y a une idée dans la tête. Vulnérable, vulnérable, les cas. Et ça m'a dit qu'on va t'alimenter sous bois. Sous bois, on demande comment un commentaire à Kofi. Limiter sous bois, la scène était dans les mêmes personnes, les mêmes personnes, les sauvé. Si vous Jean-Pierre m'a toqué, papa. Na minute auto bengana bato on est sûr que article 64 ça va commencer à l'Europe les États-Unis papa ceux qui congolais ont conscience na likambo te on dit que basali makambo toke pour na 10 ans toke pour na 10 ans continue parenthèse amke article 64 c'est la constitution na biso si constitution na biso s'appliquer wapi partout congolais ça partout constitution na biso s'appliquer wapi partout si on sort les factions religion selon quelle loi partout la loi française mais na lobby article 64 eza wapi eza partout presque congolais azali bon si au Congo zela soko lobby boy na meka kozong zela na est-ce que makambo ezo le kana Tunisie toi tu vois ça que c'est normal déjà non toke de bongo te avion euti Côte d'Ivoire euti bamboka nyonso bayi kozoma ressources na bango ya biso baza wapi Maming. Tu es maming, tu es le Bessengo. Non, maming. Pour les Bessengo. Mali, tu as un problème sérieux, on a un problème, mais en général, on a dépêché, puis on a aux abandonnés. Bazar a un problème, hein. Mais dépêché, pas pour le Kobanani. Bazar va ressortir ça dans les beaux hommes. Le Siko Yabino Bazar. Ambassadeur, comment on a fait la Tunisie, beaux hommes? Papa, tout ça, on attend qu'on perde les sous article 64, soulèvement, toko na bango agressivité et mettre au salama. Comment on a noté? Au moment où on a noté, biso na tolo poto kufela mama na STT tata na STT papa ba viola moi sine na miso azotala ba viola mwana na ye baza libanda na mboka partout azoka ba message oyo mukoko kokuta na politicien papa bon papa ba kamikaze ba bima pour bino on a avantier Félix Azoba Azoba pour makamakaze kene musika te botie na pouvoir mais azo calculer que bateau na okele bango 10 ans boy mais calculer sur na 50 avec 10 à 60 ans ça suni sur na 60 avec 10 combien 70 ans ça suni ayi makamazo azo sala alors il faut bisoto lo banaye stop to sis comme le papa ngwanda ngwanda malgré to tiraki viwana ngwanda lo bati na biso okanga mwa loyo mo plaquer sol bo moto la ebuka lupango mona ko sala bino misala misato après ça trois choses. Papa on a kufa mais si le Congo ko plaquer Félix au sol t'es pas bêtise au sol na no ba no le kabaluba baluba bino sous-estimé t'es 60% il y avait un conseil à limiter sous bois 40% bazali bien non 40% bien bazali 40% bien bazali nous parlons du Congo mais on parlait sur les baluba bon to songasko ngala ngala na lingi na loba te si kana loba papa ya minga déjà tribunal te si pour tinga te ça no passe si na lobby Jassim Nabo stigmatisé. Jassim. Balo bebele balinga ka opi. Oui, 40%. 40% balinga. 60% inconscient a besoin de bangote. Papa, muto alobaki mancha mo meno c'était qui? Mais c'était Félix. Azanani. Azamuluba. Voilà c'est comporté le rôle chef de parti ou chef de tribu. Chef de l'État. Si vous avez alobaki phrase wana, un chef de l'État peut dire ça. Wana zaki tribalité. Et zaki papa to le cannabis. Non.
tala papa tika makambo eza na muto soki bimi papa tika biso tokende na voie tozokende basportif nyonso baza na monde entier ça c'est l'air ya kotelema kozela moto asalela yo mosala te kozela moto apesa mordre te ndenge baza kozela fayulu apesa ye mololo akomi na bango te lelo oyo eza likambo place ozali okuta na bato wana sala motema nde kozala nécessaire ye na ton droit nalobi awa namoni mwasi moko babetie makasi awa na France awa aza kotambola mpona makambo ndenge oyo mais lelo bamoni ke aotambola mpona makambo nini mpona makambo mboka na ye bakondane bapolisier malgré babeti ye attention donc tokomi sikoyo na étape wana mpona lobi nani so banome mbwisani ya mwisi oseki ase nani olumeli maloba ase rebelle tala moto ya mokusi awa soki omoni okolege meme na nzela qu'est-ce que mbwisani ya mwisi afe banda akala ti elo oyebi ke poso batie azalaki déjà asala te asa elo te lelo bon l'homme de la situation siko est-ce que bisanga situation ni mbwisani ya mwisi aza nango si ce n'est que des rebelles omoni nani susu nani Moïse Katumbi il y a ça déjà pour se taber loi tchane kangi aw Félix a vu bien mon col le catch ba mongo on a celui qui de ça fait que le beau IG faisant sénégalais de motono de l'île c'est le loi attendu la dernière safu non au monitor alingeta za musakata mais papa makambo eza compliqué ba kombo ba bazaka na ngona et puis bozo benga safu mtaliboma mais kombo alingeta zu o azaki ko za na ngoni bozo za ya ngwana te ce qu'on a dit diang ce qui diang les noms sont alignés pas tout le monde quand compliqué bah tout cas congolais là il y a la muki abengi nani fayu le peu à ce qui c'est fayu là d'accord congolais quand ouais guerre papa guerre là c'est que tu as la possession balou mandi baza makolo nango kolo ka diosha abi onani o mobutu azaka centrafricain ka diosha bango makolo nango na fu jamais bete loko eza na maboko là donc ezaki ndengona mais ngana so konaida na ça 100% et puis alingi tsotali pena bien et on dirait mais aza musakata mais premier ça aza pena musakata yebi Peter Kazadi ministre intérieur azali avocat asambela ta mama kitia bima la prison te ma sambela ta mama kitia bima la prison azata la client moko te la kisasa oya asambela ndani papa to mona kala ba procès yo so mona Peter Kazadi la procès si c'est un bon procès ni mais la procès oyi mes apromité mais avocat na procès ni ba procès de le kala kisasa na bana mapa même to mona été mais ministre intérieur papa bino bosaka na Congo oyebi makama Congo moko tokomo mona tokomi na niveau kaka il faut bitumbe bima donc il faut au moins tellement to yoka lidera ko to soena libongo to bunda kaka pour makambe sila parce que tokomo mona biloko to zomona te c'est humiliant et ça sonne comme on a Peter Kazadi il n'est pas même à l'auteur ngana ina lo baboy et loko ni nezangi Félix Tshisekedi asa na 9 mois tika ina ngwana mais bima na toko mo kende pas fait mobake kindi ko luka Valentin mobake. Ce sont des pays de l'IDPS. On va y aller, mais nous avons nommé bateau babundisa kutu tata na yo on nommé ba bovandi yo moko za muto sala ke tata na kufa le comme président de la République on va na batala bozoli ya bozomela mais qu'est-ce que Mobaki a fait? Il est très intelligent, il connaît l'enjeu akenda na Rwanda déjà na makamani ya dialogue intercongolais mais bi makamo su ndenge zali côté ya mona kamere kuna côté mona kamere na bande ko na ye na ruguruzige so ruguruzige ba so la ginya Rwanda siko yibisanga mutandengo na tu te réveilles le matin et ça la gani bima na tongo ozo pesa loboko et pas ya muzitu oya lobeke mboko ko bonga te ben vencer ba ko yawa te to ko paralyser mboko o pesa liboko lelo asa et a fait lelo o pesa bandulu nyoso tout ya peso bandulu mais ozo bosa na Mobaki ozo bosa na mutu lokola moleka mais ce sont des têtes qui peut t'aider vas-y belé wala ko ide pesa moleka wana so na gouvernement mona za mwasa Félix toujours mundo ya nani ya moleka papa to kende to leka nani toujours moleka ya mayele ya moleka Albert moleka minga bango qu'est-ce que yele ko changer nini okomona makambo différemment yazo ka sonde bato so to kende wana baza jambe maloba na Bruxelles Félix atanga ta ebo komata komo na été na koboma ye to pesa mulubo tante mais yo tango pesi défense wana est-ce que tu peux bar makamunguna te wana za pena leader potentiel pas na bula ko za la président de la République tango so armé ngo pesi makasi o pesi o kasi to le mkato mo bomoni ba bouleverser makambo attention donc et ça aluka bato ko la bango parce que belé na poto za na bato musu bata mais na lobi ba nommer bato belé ba to tshela nga makele lao ba César nga ba nommer te
Bacheli va nommer été. Res Gazadi va nommer été. Nani? Mokonzi. Nani Mokonzi? Edgar. Papa a changé le côté. A quel côté va faire le Bengani? A quel côté monsieur va Bengani? A combien de fois la chef souriale? A quel bikenda kenda? Nani monsieur moi nous sommes à Brissé Dona. Va nommer été. Ndikonanga monsieur nani wa lobaka mingi wa Mongo nani? Gidi. Bopema. Bogis. Va nommer été. Pour moi les mecs Emmanuel Salama oyo faut nommer bango parce que ba bundi ozo qu'on appelle toke na bango ba benga monnaie de sein boye ba boye politique pour un sentiment il y a des choses quand tu ngayo va traiter ba ba so ki ba no ba bundi la pour ba nommer bango ba bunda pour nani patriotisme mais là tu ban et ça va bongo soki patriote nani o azaki patriotiste o nani ndeko na biso nani mwana muso azaka rwandais de mère mais de père mungala o ba tie muta media wana nani Bosembe. Asa ko bunda yera bache. Aboy post. Yuka si bato so bengo bache mwana post ba boy. Bango baza ko finga ngaba lubina ngana za muta kamere. Na megi charge awat. Kamere muta tinda ofinga ka president de la République. OK, kamera za muta chatumba. Tiko di fait que ngana kenegi za kuta na chatumba. Chama minge pa monsieur kamere. Ah ko mutu na. Siko lelo ba bige siko lelo. Tango bazonga ba oli ambonga 100 jours wana. Bizo bundisa bango nyuso. Tozo bundisa bango po na loba bila bino ke za théâtre mbongo ne ko mo ati ba oli yango bango ba oli. Ce sont des gens mal intentionnés. Félix, 10 ans, moi je te dis, ceux qui ont télémité, tu as les mettre sur le vent pour payer ça, na poto à thé, na émission bakewana pour 10 ans. Tout ça, na baturo ba Sarkozy ba sali, na baturo ba Macron ba sali, ba Raffaele ba sali. Une bonne sakana. Ouais. Pour te clore dans chapitre, parce que la grande partie de les acquis, mingi comme un gouvernement. Mais toi, on a deux sujets, tu fais toi aborder les lots. Pour tout côté, un deuxième sujet, en 1 minute, à quelques mois de l'élection, le gouvernement, c'est quand même bimi. Au monde, on a lobby. Et là, vous êtes ok, nous avons cité gouvernement. Et puis, tu as le gouvernement, Sama Lukombe, ça Rwandais, Sama Lukombe, Sama Lukombe, ça Rwandais. Sama Lukombe, ça Sama nani? Tout banga peu ba Rwanda, retrouve mon tout à combien Rwanda. Té, tout banga bango té. Tout banga mutu ba benga mutu mo ba na commentaire bio boké ba na ngana Burundi. C'est là nan. Tout banga bango té, omoni kalga mabeta balet. Omoni makolo bo finga moké wana. Mais ça traumatise bino ndengeni. Ça traumatise. Makolo na miké wana, bango bazo jouer na mutu, bino bazo jouer na ma sentiment. Sama Lukombe, ce que Lukombe wana. Il est Rwandais. Lelo na moni Jean-Pierre Bemba baba Fayulu ngo so komi ko sama Lukombe komi chef na bango premier ministre mais c'est la honte to songa siko na fait na ngana avant to le kana chapitre wana lobi avenir ezate ce qui va dans l'avenir to kena 10 ans ya perdition 10 ans ya échec 10 ans ya abîme to commence offenser tout ça sur le donc est comme sombre d'une manière à tous azoba à tout tanga na yote mais so otalika Congo ndenge Félix asali makambo comprendre que to komo kile mabe to ke déjà mabe Martin Fayulu batiraki motema ye azongi na ko mutakabila wate ye bazongi na Félix Martin Fayulu ya na poto muta diviser batro ko Martin Fayulu na poto azate muta chepe na mpangi blisi mpangi yinda ka ye aye na discours à haine Félix Passebo Félix marionnette Félix mwana bitinda ya Rwandais mais lobi na moto mona sengi pardon oh non aux frères nangai ou les qui total à liboso mais tant où il y a quoi bisabiso makamwa na poto et so zongeli otuni basi to trop c'est que na faute de mais c'est Martin Fayulu yebi que cour constitutionnel wana eza ya bakalonge kadima mutambai mumpong nani ba chibao ba chibindi bango baza kuna na cour constitutionnel mais siko nani na oh nani na seni kadima muta Félix mais il y a quelque chose à rouler n'engeni pour ceux qui au lobby là que mutu a sa légitimité au lobby mutu o a sa panté tant que ça rouler dans le gouvernement là automatiquement tu es qui mais na Kabila peut le même bongo oh machine à voter bon voter mais sous qu'on a ba quand il y a mutu a go voter inconstant il y a on ba tu bando oui ba tu bando ba pris dans chez ko luba ba panyo zo mono ba pande ko panyo papa ouais JB Mpia na grand artiste mais bampangi tango basangana ki babomisi même pena au détriment ya de la forêt attention ba tampangi donc siko yibisa il faut beaucoup de réfléchir siko yibisa ngana no niveau o ce qui pour aller c'est le bien donc il ngolo baké ale bisi biso bongo biso de bika to panté ba to bika panté de bazo landa ba on a benga ba vulnérable parce que partout dans mon kilo ba vulnérable parce que souffrir na vulnérabilité Lelo, viens on a quelque chose à rouler. Beaucoup la quelque chose à rouler. Dieu ne manque pas de témoins. Par contre, la team montre mais il y a ça là. Il y a le bisonnier. Chaos. Donc pour dire que ce ne sont pas des politiciens. Ce ne sont pas papa. Article 64 fait message nangai na bandi lelo. Si mon koto bengara Félix. Donc et ça pena opération n'enga français bazo sala. Parce que bobi mutute.
pour revendiquer makambo papa moi na mokele ko la Macron na 1994 tant Macron azola beaucoup vous incapable voilà Macron azaki na 18 ans so calculer mbula na lelo 2023 avec na 17 ans ou 18 ans après c'est une leçon morale mais après on a 2 jours besoin sous les mêmes babandi on a ba champion même dans affaires na mbisa ya mwisi mais c'est que mboka yobonga te pour ni mal accepter non ndenge mona que hier ça ne va pas. Merci beaucoup maître Churangoma. Première partie de ce série, de la deuxième partie et puis en même temps place de aussi qui c'est le PK ya mwana. Une seule question place à Soukaral. Tolali Tolamuki, Tomonagi, artiste P, Yambo Kanabiso, ou TKKP, fièrement de Pambo Kanabiso de Banda, Fali Poupa, na président Macron. Et juste après, tout le monde a sorti médiatique, c'est Maître Game, ça lobby où il fallait le battre, biso tout au landa Guillermo. Mais au lieu de Sangi Sabiso, les Congolais, parce que bah on va baser bah image à Congo. Mais qu'est-ce qui fait que les lots est divisé les Congolais? Bah on qu'on s'entre-déchirer, alors que être au centre-déchiré, bongo. C'est le Congo qui perd. Moi je crois que Makambo le Congolais a ligné des boys. Congolais a message na Makambo. Et ça le rôle moi na yolo aso na moi na bandal. Et c'est ça la mawa. Moi na yolo aso na moi na bandal. Bazo so na pona nini divergence des idées. Oyo ba bengi bango nyoso tu ba kende feti ya likamoko boy. Moko lobité ngara ke moko binga na okena ngate. Oya kei asali ba ko sala o paquet atikali ayeko no bino na se pena ko ete contenu ya boy. Parce que bitumbezo utawa. Tout ça ba ba zo réfléchir to longo la sentiment. Pour ba tebeli ba zo kasonde so lobi ngona olingi fali ko neka batu nyosu. Non. Obo olingi gims ko neka batu te. Même il fallait nous regarder, même il a sur le Makambo, ce sont les 2 points de vue différents. Et c'est tout. Nous sommes en démocratie. Mais pas la République démocratique du Congo. Moi, je dis que avec ça, à Salaki, Batusu a mon mabé. Évidemment, et puis ça dit mabé. On moussou a quitté. Avec le baquet, boy, mais ça dit boyete. Mais nous on a créé dans ce bundelaka. Nous avons combattu et nous on et le moins na contexte est et comme un prétexte c'est quoi. Bato komi ko finga na ba mama, bako ko finga na batata, pour na likamba bato na ko baza na besoin na ngote. Il faut on est congolais hein. Ya on habite aux na musika. Tala mboka peut Félix Akenango, on est bato focaliser na mamboka, baso songa na makala bato banginda déjà. Ni c'est un millionnaire. Fali ça bongi. Asa suninga bozaka monelo ya lobité. Asa lelo ya mususu. Bosomo ya ba sanction na ye ninga zo kende nga zo mat. Bosomo na be gimi singa za ninga zo kende. Parce que batandinga ona, baza na besoin bino bosola la bango bundela bango te. Baza na besoin bosomba ba disque na bango bo télécharger c'est ça on etika les gens biloko moko yango moni ba choc wana yango moni lelo na mboka na biso nous n'arrivons même pas à faire un débat démocratique. Le Congolais on a l'impression que entre nous on a du mal à supporter opinion contraire na yo dans ce si yo comme ça va vite ngana monte mano supporter te ngana exister. C'est ça l'esprit du Congo. Mais ça m'a monté. Biso de la guide ndako wana pera kumi saka vita. Biso mo de la guide manemo so ngi vita. Pera monta dragon, arayi monta imana. Donc ce qui va poli, ouais mena palo ah papa, bo poli papa bo yi bo poli. Et puis ndimi yi na moni ngeza normal. Muko pe bino bo pola. Ya ye mta we bo soka na voiture pour à côté bidi. Bati para bazat. Bo ki fimbu bosi. Fair play. Bo ki fimbu. Bo saka na batote. C'est comme ça. Puisque ngai na ndenge na ngai dazo réfléchir en tant que sportif ba yebisanga likamuni ba osonela bango mibale o ba bango mbele bana mbele ba osona te voilà bango mbele bazo sona te bango mbele bazo discuter te so bato musu na kata ba oluka na tini pom na bino ezani na kata makambo wala c'est déjà passé les chers les babanines les chers bois les caravane passe c'est tout et c'est l'équipe c'est sili muta tirer conséquences ça y est il y a lobby na lobby okuna c'est tout ils ont likambo de rebundela te ba ko sonela on a plateau télévisé comme affaire d'état. Et l'homme makama moka autre ça on a problème ba nommer Jean-Pierre Bemba ba zomisi Vital Kamé Mwisa ni Mwisa ba nommer nani mwana nani Peter Kazadi on le botana no mboka ndenge zokende bino moza focaliser sur makambo ya musique obenga ngoni divertissement de musique divertissement bo tchango liboso par rapport à l'essentiel na éviter ce qu'on to réfléchir ni ngona fallait ça moi mokete beaucoup la télévision ko sabino makambo sur occupant ngote yimo déjà sabino sur la baille sur la baille. Il y a la baille de la leki. Il y a qui parle comme on a été. Au moment où on a affecté les lots. Batouné, bah, il va faire la comme ça. On dirait que le public congolais,
c'est comme si on se nourrit pe na ba scandale na comment na ba querelle bon so mona bien allière na ba querelle est-ce que ça bien bon seulement moi boyo kaneza c'est difficilement de partager mais ça ba kabo mais ceux qui déjà mais na lobby ceux qui to bandi déjà ko bundisa déjà Gims na Fally bon mukolo buba ko take bango bo suka Bouba atakaki Vejuna, Vejuna, on te salue. Atakaki, Dani Gims a bimisa qui photo moi Vejuna tout ça. Bah quand on a besoin photo ya papa Bouba, bah tana on Instagram. Ah c'est quoi voilà, place ne ko bunda yango wana. Mais yolo na bandal e bundiri ni. Na longwa. E bundiri nini? Commune moko ne to zabo selo ba to zonga. To kozonga to commune aéroport. Biso to tika na biso ka wa biso to biso l'aéroport ka fa to tika ni commune révolutionnaire ba wa songa biso to keti to leki mikondo kinga sento tika ni ba ko konde ba continuer tinjili ba ya nji ba koti ba ba matete ba kei ba kei ya lemba ba kei voilà si ko premier nini obi ke congolais azana souffre na ça que il y a des gens qui vivent na résidence surveillée na mutu il y a des gens au comune pas au lata azape na voiture azape na lunette azap bien mais c'était pauvre en esprit moi si soko mona bela be moi si azo tambola azape be kitoko bien mais soko tali boy azo souffrir na crise mo na mutu na ye et puis soko tali bato so azo bundela makambo dépression so même on a la dépression au moins c'est mais yo ko mutu so comme dépression so qui a comme dépressif la radeli dépression na makambo bino ko saka na dépression bon vous les gars mutu so so makambo yo te ça baby. Après 3 mois, on me dit ça comme bien. Papa, nous avons sur internet. Et puis nous sur le pour Makamabe. Makamala mouté. Est-ce que pour tout soigner là, il faut tout le contexte bah tu vas lobby là. On a une opinion là. Parce que lobby. Tant que on a Gims na Fally ba yamba na festival bino bosuka bino do finga like batata na mama. C'est parce que mon ibe Gims a posté ba image ya Wayambo ya Hera. À chaque fois, on a Instagram, on a bien, au moins, c'est que ça a polémique. Non, je crois que toujours a besoin d'un côté. Il y a un côté de moto, ça la moto. Ah, on a un poteau, bandi maramoto, na ba disque vendu. Disque vendu. Au côté de la bande, un héritage à polémique. Congolais, musicien, au côté de la bande, un héritage à polémique. Combien de disques vendus? Le lot Johnny a l'idée, et ça polémique, moi, si na mbongo, et belé na bande, na musique, au milieu de ça. Si on est venu au monde pour le droit d'auteur, au monde pour le macambo, et ça n'a pas éphémère et collègue. Mais vous avez la télévision de télémarqué. Mais tu reçois, tu l'as fallu qu'on les cabango, tu l'as payé qu'on les cabango, mais tu as dit que le point de vue est différent. Non, quand tu es quelqu'un qui va la monter. Les mêmes familles l'ont compris. Lobby n'a pas été par un signataire, on va signer dans stade pour la. Il y a pétition contre la balkanisation. Contre la balkanisation. Pourquoi que nous sommes là? Au moins, ils vont faire macambo parce qu'ils n'ont pas. Parce qu'on combat les philosophies artistes. Azamoutou, ayou rapé, ma point de vue différent. Et puis, si on a un vrai leader, ozo yoka ba point de vue musu souté, c'est fini comme que na lancé. Kala ba nosu ba koya parce que orgueil précède la chute. Mutu so ba no chute au mona ka ba orgueil ko za maka. Ayi ko ka su ba tuté. Au mona ba so faire la fula. Papa kana fait kuna liboso ya le bika de. Ngana pousse déjà ça fait 35 ans. Achitu ko na libulo na ba zangi na se makufi ate ba to so innocent ba ndo makoto ba kufi parce que lingi ko yokate. Moi je crois que c'est le moment d'attendre bande ko na yo. Alors que tu es ambassadeur na ambassadeur na biso culturel. Voilà. Ba vena biso ko fiolo. Tozo na beto tout ça bango te. Mais tozo na beto ça bango si. Il est pas ambassadeur. Ah, lero azomela mela wakwiti na kwa mtu wakwiti. Bapesa ki passeport na mtu wakwiti ya. Erezo bapesa ki masa na biso ndiko na biso ilunga makabu vrai passeport na bien. Yenda zo autombola mboka. Si vous mettez sur la tombe, pratiquement la souka, parce que Balandio va retenir nini menolinga en 1 minute en tout cas pour tout kabona. On a pour moi tous dans la société. On va tout remettre la souka en 1 minute. Tout ça mise à jour yelo mogobo. On a poto il kan ba confuser za makasi. Na kali solo na yo betango meto que tout ça mise à jour dans molelo. Confusion kota nous qui vraiment kota pe McDo, nous qui zape azo pe permis, nous qui sala pe foyer, et toujours lié to mila na bango. Hypocrisie ou les en abisso na poto. Non, tout ça ba hypocrisie, tout ça peut na ba sorcier. Omoni ka pona omoni awa lelo ba linette, omoni poto tchaka suba linette spiritualité. Ba tebele to so na bango na bazana mokila. Moi si mazana mokila mulai. Mobali azana mokila mulai sorcier. Et bien tout le monde na TikTok azo bina na ye. Mais si bakili no vara ndekuna. Envoûtement faut envoûter bino sika makaba na lobi mutu bakanga ye ndoki na gindele aye na poto yo bakanga ndoki ndengeni mutu bakanga ye ndoki kota masanga mama aye na poto yo bandengeni bakanga ye ndoki kota nini ya nini mikonga kota bibwa kota nini ya nsele kuna
et grand sorcière ou sorcier aye na poto akomo veste cravate rouge azape na kara kota kape magdo ndoki balega magdo et puis bandoka ko ba changer le pe pilipili makasi mais ndoki mungu apesa la bango sur le côté donc na yebiso mutane ngwana oko comprendre que ça normalité donc c'est ça tout ça la première moko na basi na mibali ba sorcier ba zebele mais na poto lokola mwasi azali achaka pe kabelo mazane ndoki achepe or na la type bien au moins pas sur la la télévision mais na buto a pouvoir spirituellement vous avez mis sur fond amaté comme ça vous avez la bizarre tout le monde appelle le baso finga c'est simple on comprend que na bizarre on comprend que ate muto azamala mute muto yo abastage nyo soit ça sali déjà ya ko simela bandoki bilamba ya ko lia batu ya ko kabola mikuwa ya ko sala livraison ya nini ya asala ka drive badive bandoki balia wa mama ko mona na TikTok masala na drive ya kindoki na buto ki na kabola misu na batu partout ay ko songo tata moko mona kana sa fi azo mine le kwa au moins papa bata drive à butu bakina okabula biloko na moto na butu misu na batu partout mais na moi elle a dit veste na cravate akenda rapé musala azabe na bana sorcier ya momo zo mona awa ndiko na ko kamwa te on va voir tout pour tout se différencier yango moni makana lobaka na batu chaque fois ba foyer mingi ya batu naso ezo beba pona makaba batande ngwana oyebi na vie soko moni muta so peso conseil na likamba libala na yo il faut soko za maile il faut tuna mobile ni ezo tinda loba force ni ezo benda ko makambo wana intérêt na ye ezani na makambo wana soko comprendre trois choses wana mabale belé ekufa te parce que batebele bazana tendance soko moni ozo évoluer na mwasi no boza bien il faut désorienter bino a déséquilibrer bino ndenge mona ba assistance sociale basala ba bifo benga na mobali oto peso mbongo ebele yo moto peso mbongo ebele ayebi ki afeki bana 3 4 ko boko la bangote suka biso ba koteka biloko libanda bana basi ba na garde non na garde midi ba désorienter suko za mama yele te e bomi mbala moko génération yo moto de retraite ne les assurete pour bana so ba bebi yo na kimokolo ozelo ko sala te suko mama yele ba te to benga tata te ba fa elo ba fa na mbali wana baboko na bana babali lo bazana bango bali bana bakenda après 18 ans bana basala makaba na bango mais bazo ba catégorie wana lelo bango bazo souffrir lelo bana baboko ba fille mère avant pour na koyoka bato ndenge wana et puis bato ndenge wana bata misala malamu te en fait ezala ndenge nini muto azana vision omoni makaba ko kabana bato muta malamu ko ba bakabana te muta malamu ayebisaka bato boluka solution soki bana bazana kati il faut savoir faire gaffe parce que bo éviter bato mosusu na mokili oyo bino bo bengaki na volonté na bino mimi ndenge na biso na kata chambre na biso na mwasa mbalo bengisi bato baye parce que bozo ko asimite botika bango ni wanda la nature mais muto aza pousser na force à mal a osala ngo facile eza ko na mona basi musolo bako nzambe au prier mobali na ngai bomaye misu amona mbali amona ka basi na nzela te amona ka basi nyosolo ko na nzete oh toza na 2 misu mais déjà soko boye misu au moto boye manette papa ko fana mutaza na misu malamu ya mabe deuxième misu ya spirituel soko ba bomi yango na elele ya mbana ba kongolo balinga ba maleo balinga ba tilapia makoso kolia basupu na bamesai na supu ya makelele basupu andunda na bandaka basa bato kasi mbiso otange se kufi soki bacheleka biloko babe kuna lokola eza kokufa yo mto sengaki kasi akanga mite awoya kozonga ndenge nini omoni berero na zolo merci beaucoup madame Chouba pour ma parole pratiquement en souka et lui qui présence le salut plaisir à toi na mutuna biso biso la London City na Château Rouge wana et oui yango wana sona moni na mona mutuna nga vungole dadi mavungo wana on a bof na ngai et puis j'ai molengi vainqueur ba o balandi ba retenir nini kabwana ba o yayo et puis on a souhaité joyeux anniversaire na batulanga mibale et puis na ceci merci vraiment na bandeko su balandinga je crois que eza réflexion na ngai eza absoluté mais ça qu'on comprendre logique de tozo kende je crois que makambo ezo entre ba frère na biso mibale ya ba artiste je crois que tozo sepela lango te eza bien te botika ko tuti sabato loyi ba koza na besoin ko fanda ba sala makamalamu pona mboka différence fait ça tout le tout ça ba hypocrite makambo so mo mabe fo mais eloko zo makongolo yango mabe après si on va le rappeler là ka mutu mabe ce que mutu sali mabe le c'est affaire na linga ko mingi nzelo okeza malamu te atiki botika lobi na wewe mtu bana moni obi asala kabiso mabele yo total ko kala na misu omoni ba hypocrite mais linga moto azoloba vivre dans la vérité pour confronter la réalité mais bo yango la bo moto il faut pas apparaître mais il faut être ça la mobali parce que na poto mbele batika ndambo et bien mbele zo mona ta pantalon wana basi basi zo mona bango bazana so talika mo mona o mobali mais moi si benda
Parce que belé ok penda ala tarape pantalon to mona mo pantalon mi ya ba dongi wala tarawana okomona mobali makoma mwasi na comportement base belé mais il faut que ça na komona makamba la longueur de vie kotalobi non faut voir loin viser plus haut sur les cambes ali sinde ko za malamu te biso zo ça qui pende wala biso ke eza malamu te ngakula ke na plus loin famille wala biso fallait s'il est possible demander le peuple congolais pardon il est moko to tellement za mayele mingi akema moko signer pétition il y a no balkanisation et il y a le bani soko za mayele peno zo landanga il y a le bani alors qui c'est de ça que oui na soki na nzela na bino c'est tout c'est simple exactement comme toi tirer les sous et pour que tu comprennes acte sali c'est tout. Nous avons fait l'école, nous avons fait gratuit, mais nous avons fait mais nous avons fait musique, celui qui aime bien châtie bien. Mais enfin, c'est pas un abattoir, que papa boité, ils ont bien. Pour Ngungia, Ngungia n'a pas sonné à succès. Bah, tu vois, à tout déranger. Il y a un sonné à Sepelana. Quand tu vois que nous camillons, et Kate. Au moins, il m'a tébélé, parce qu'on fait de l'hypocrisie trop. Bon, Nancy, on va faire une hypocrisie, c'est bon. Bateau, c'est vrai, batika les moukiers. Merci, Minga Bandego, Soubalanda, Ginga, je crois, Bolandi, Makamuna, Bokomela, Nasi, Namona, Naganyos. Bokomela, Bisonyos. Numéro Yangwana. Pour Batumi, Bazar, Bezo, Robenga, Bamona, pour les canaux, c'est comme Souté. Soko Lingobenga, plus 33. N'a boya raté. Plus 33, 7, 51, 51, 77, 80. Plus 33, 7, 51, 51. 77 80 soko lingo maman ozana besoin na ngai ke na TikTok na ngai l'imbattable chula mboma kuna na solaka na batu nyoso na TikTok soko lingo mona na TikTok ke ndeka na l'imbattable chula mboma tuna petit na ngai Jules Fernanda de hier webisa auto sakana bango na poko na beauté image abali beauté image bina mwana oyo mutana succès na loba soute so na lobi webisa so ba problème beauté image mona zuru que so ba problème et puis eloko moko lobaki te pona bandeko so ba comédien o ba kenaki pa nani ya mama Olive bazemba kabila zonga ata bino moko ça vertige te na comprendre na zo ce que tout ça na ba problème ba sorcière na ba sorcière et il est monat na zo ça yo non c'est pas possible papa tala ba niveau boy merci mingi na Carmelia mes jumelles je vous aime tant Christy Vimboma Miss Univers moi c'est kitoko Melvin Mboma na Paris bois noir la famille de la famille Denicia, la plus belle, il y a Blessing. Merci Mingina Linos Bonzebo en Allemagne. Merci Mingina Denis Marcos na Hollande, honorable. Merci Mingina Ida Okapi. Ah, maman sociale. Dans la Belgique, il faut la Ida socialement. Et puis, Bakissa Monsimoko, Aminata Ipepo, overdose. Pavio 5 na Kata Paris. Soko Lingo Somba or, il y a solo vrai or. Betaka Aminata Ipepo, overdose. Pavio 5, azana Bobini, papa. Donc, Pavio 5 nanda, osoma or nengo lingi. Merci mingi na yo, merci mingi. Ah, Ida Okapi, maman sociale, moi ça moté à mon azole sabatuna Bruxelles, allez ça talate. Merci mingi na maman Ida Okapi, merci mingi na MCB Liputa, Marie-Claire, merci mingi na 64 chaussée de Havre, na Matonge wana. Merci mingi na BBC Fungula, na Louvière, vidi Jeep Mozo Tambola wana quoi. Na ser na ye mamisa Jeep Mo pesa lisusu wana. Merci mingi na bandeko nyoso balandinga de partout. Mamika Kenza na Toulouse pour na place aux Alimbo Tebele. Merci mingi na Congolais nyoso ndeko nanga na yo moko matope. Je crois émission yango wana botala yango boko mela biso ba commentaire. Na ninga tango botala l'émission kotala ngona ya fanatisme te. Kotala ngona te polinga kachura tete. Tala ngo bela makambo comprendre que tete sololi. Merci. Kitoko, merci la petite numéro ko benga na WhatsApp na zambaka na ngai. Merci vraiment. Merci beaucoup na bata de Churamboma, on appelle le temps que ça peut merci na mutu na ngai bijoutier Mboka Poto. Bijoutier Mboka Poto mutu na ngai Jano Marcotte. Yeto na boulevard Anatole 70 donc on a besoin d'alliance, babouina bo et tout ça. Jano Marcotte on a bijoutier Mboka Poto et puis na oyangai de tout le temps. Liste d'Afrique. En tout cas, merci beaucoup Nayo. Et puis, on a conseillé Nayo. Et puis, je n'oublierai pas de souhaiter bon anniversaire. On a Batoumi Balé. En tout cas, Batoumi Balé, on a Lingara Mingi. Je n'oublie pas, en tout cas, on a Hermine Mouala Moualaski. Boubé Yayo Yangowana. Bon anniversaire Nayo. Et puis, je n'oublierai pas, mère doublée. Laetitia Kabungu. Yayo Yangowana, bon anniversaire à toi. Je vous aime beaucoup en tout cas. Que Dieu vous bénisse. Imbattable Ndoya, maman. Marie. Maintenant, tu as son nom, le vibo, c'est les assyriens. Il y en a qui ont Kitoko. Kitoko. Et Yako Sarate. Tout ce qui est là, portez-vous bien, Gislain Massamba.
Et on a l'homme le plus têtu de la terre. Ah, t'es garçon à têtu. Ah, Gisé Massamba.